Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. En 2017, donc ça dit que c'est El News TV Mamou. Bon, bien, news à bien. So pour l'année la peine, c'est El News TV. Je vous. Oui, salut très chers internautes, merci pour votre confiance à travers votre site CL News TV Mopébiasika, CL News TV Ndemankambo, ya Christelle Rose Mamouleranu de la presse. Je dis merci Nabaino so apesaka intention na bango pona kolanda biso kaka neto sepela na bino ngayo ya bino Vanessa Mson nazala wana pona ko présenter bino émission mkona lelo. Je dis un grand merci à notre caméraman Ozaki wana pour no ba image. J'ai dit un grand merci à mon vieux Adi Shimongombe poto na poto hein et là on a encore ko Simba Ezali Diamant, un grand merci encore à ma maman à maman Bita et papa Kelly qui nous suivent na kuna ba Paris. Aujourd'hui on est là pour notre observation toujours ba news to kutana pena moko ba chroniqueur na biso au pas sur la bien alors ba rapper bien au ba sepela na ye le to to sur la na pe moi mukie après ça peut moi évolution na ma solo to sola na mukona lelo. Ah oui, on prend déjà Ken Piana. Ken Piana, bonjour. Ouais, bonjour bandeko tout ba Zolanda biso. Na bi ke émission partout hein. Sœur nanga Pauline Lumumba na Genève pe na profiter na occasion oyo na PCP ba mbote Adel Jogo ba Good Danger ba Jimmy Bella ou ba tout vraiment balandaka Ken Piana belé ba Gauthier Mascotte ba Trezeguet Muzala Champagne Overdose. Na France, na yabi ko quitté déjà ma bella France, bambote no na musika. Nande ko na biso journaliste Pamela Choco, bambote no pengon. Merci beaucoup Ken Piana, bonne santé. Ouais, santé pepele. Yo zo mona te ke muta na santé normal. Nati ba santé na biso ko tu na raté bonne santé. Po yo moko zo mona déjà na misu. Biso toza na ba santé médiocre neti bana mikeo ba lela qui a ta visa qui d'Afrique d'ici d'afungwama biso déjà ba santé fungwama déjà et fungwama déjà kala donc yo santé na wata ba monio boyo no bien to za no bien ouais naza bien eza bato msupe na ba lela lelati to ba na ba santé médiocre aluka beta moi tout quelque part moi c'est moule ya ça uta fuke fungole mais visa zoyate. Solo, merci beaucoup Ken Piana. Lelo comme on a ndeko na Karine Mokonzi ba pesi visa azo ke États-Unis. Impression no ezani. Eza bien, eza tanaye, tant esenga ki ke yabima. Eza tanaye nga na sepel nanga. Esalinga plaisir à trop. Muto ba ocho finga konifuati na banzembo. Akei siko États-Unis liboso ya musicien. Oyo afingie konifuati yena na mona États-Unis te mais muto yo bengi konifuati yazo kende États-Unis liboso na yo donc plaisir à danger ba musicien ngo beti de loterie soki combien des années azwaka na visa États-Unis te mais Karine Mokonzi la baronne ma baronne Karine Mokonzi azwi visa ya États-Unis eza nango bien eza mabete eza bien konifuati ba bengi konifuati pas nani bolandaka musicien oyo abengi konifuati tina nzembo nana mtemba konifuati ya Fabrice omoni kombo nyonso otangelanga soko tangika kombo tunaka CV ya kombo wana keno est-ce que musicien na kende États-Unis ba yebiso non na sola non ka mwasi papi ka mwasi nazanga kitambo wa chez docteur Hakim na tourner mission moko rapide. Voilà. Ok, tu continues toujours na Ken Piana. Yewana talara déjà il est déjà fâché déjà bon sento déjà que bozo est de na Palestine bana monde entier non so papi zo la meso NTP prod lelo to moni makele na équipe nationale makele coach équipe nationale bi créateur donc fondateur makele on les Ken na équipe nationale ango ki makele le bimi api pa bana basi bana est-ce que nga azala na équipe nationale yo il faut me tourner vraiment question est-ce que Ken Piana azala na équipe nationale en plus nga na za PDT na za mu équipe nationale ndeni
kuna ezali lisanga ya bana basi ya mitu ya mbutu désordre na ba PD ya mibali o ba mikomisa basi bango nde ba créer eloko wana équipe nationale mais ngai Ken pia na mwana mobali aboyi yozo na habite o sentir te ke nga na mwana mobali ya solo na telemi pe na boye nga na telemi pe no sentir ke mwana mobali yeyo na PDT na kozala mélanger te na kozala mélanger te ozoma pa na kozala mélanger te babi Ken pia na mtatindi travailleuse na emanike aluka makele na équipe nationale manike aleki nanu ba fitu ya équipe nationale na bagage intellectuel nanu est-ce que ça na film moko pena ya équipe nationale ozotanga wana vraiment azana bagage o manike azana soki yo moni ata moko azali otangeli nga kombo ke na bagage intellectuel oya kokana na manike Cynthia Kapashi te Cynthia mwana muki aza bébé devant manike siko nga na oyebisa yo ozwi manike azna nous obattre se défendra très bien tant que mutamayele est-ce que nga vraiment na ko bando diriger manike kende sala boy aza responsable azana bana na ye azo gérer donc soki manike amener vie na ye na désordre eza ye moko aza responsable vie na ye biso na fimbu contrat na biso na manike ezali par mois salela biso ba émission c'est tout vie privée manike en dehors ya fimbu na fimbu etali biso te soki manike soit ya swani ya msuna Karine ba swani ya msuna Cynthia Kapashi wana concerné biso te basala ka ba échange ya bilamba bazolata na bilamba nga nazala na bango te koma bino bozwa bakendaka ba course na bango bakendaka ba agenda ya badio manike pe azwaka pe mibali mususu azokabela bango te parce que basalaka ba copy wana nga azala na kati ya ba copy wana soki makambo na bango basalaka ya ba kokabela na pe ba mibali soki peut-être mobali moko atie bango na kati ya mbriema alingaki oyo aya lingi mususu kaka na kati ya équipe nationale na bango ça n'a rien à voir na komba Ken pia na kati Ken pia na mutazo tinda toujours manike azo pousser pour na baluka ba na ko banda ndenge ni kotinda manike na kotinda manike mukolo bongo bana na ndeni yo yebi bana basi bazala na moi jaloux Karine Mokonzi azana succès mais on remarque pe que non manike pe azo frapper dire peut-être jalousie créamé bazowela pe ba mibali entre bango na bango moi ça n'a rien à voir est-ce que ngande na boye bisanga entre Cynthia Kapashi Karine Mokonzi nana moi si on a bimana OK emso bazowela ngai ponga nazala la base ya ba problème à salité wana non Ken piana problème sous ezoleka entre Karine Mokonzi na manike mais to mona manike mingi azo kota côté ya Cynthia Kapashi mais to moni Cynthia Kapashi pas réagir que manike azo kota makambo etaliété entre Karine Mokonzi na Cynthia Kapashi non bayebani na bango mama bayebani Cynthia Kapashi na manike bazana ki camaraderie moko impossible mais Cynthia Kapashi alobi ke ya yebi makambo na te ki camarade ya yena manike bazana ki camaraderie moko impossible soki na te Cynthia Kapashi na Karine ba solo la te ekozala pe base ya conflit ozo régner mais il faut que lukaka oyeba ponga pe jusque là na pesi conseil et pas manike ayokeli ngate na mekipe ko solo la na Karine ayokeli ngate peut-être bango zo sengaka bacheli o babula ka balala ka balibanda kozwa bango ba conseiller pe na ba Karine en tout cas na luka mbongo na kendo futa bachel ba me ko pesa bango conseil po bato balala ka libanda batu ya mitumbutu nde bakoki ko maîtriser ba ndeko na bango ya ba mitumbutu zwi Karine ozwi manike bato bako pesa bango conseil zaka bachel o balala ka balibanda wana vraiment bon conseil nde ni bino sko se ke osana be fort na okoki na ote soki ngola ebisio ngando azobela ndimela e po bango tu bafanda na mai donc le seul batu o bako pesa bango conseil bayoki ezalika basi otomona ka mitu ya mbutu o bachelo babula wana nde vraiment bango nde bako pesa biso vraiment solution kenga mutu normal boy mutu sérieux boy mutu abokola ka bana pena boy e simba nango te bayokela na bango te
Manike Cynthia Kapache na Karine Mokonzi wana ba makambo donc yo nous c'est ce que wana za conflit na bango ba yebani bango na bango. Oui, mais lingi na expliquer combien de fois ba yebani na bango ba yebani entre bango ba yebani makambo na tonto lo basu makambo ya Manike baza un problème na Karine Mokonzi mais tout monde na Manike comme ko déborder les wata siko yo lo bani par rapport nango parce que Prince Babia azana kati ya la team mais tout monde mama na Manike comme ko bunga pa wata yo lo bani par rapport yango na lobi boye vie privée ya Manike makambo na ye na ba héritier na banani côté wana na côté te biso to tiaki Prince Babia poa Punga na yeba na papa ya mwana wana liboso ya Manike na yeba ka pe Prince pas ki Sinjora liboso kaka ya Manike donc nga na cheki poa na kada ko aider mwana wana ki aza orphelin papa na ye azalaka master na biso to sungaye akoti la team soki lelo Manike peut-être ba propos azo tenir pour na mouvement mwana na ye akoti soki ko bebisela mwana ne boulot ye kaka soki pas soigner mwana na ye wana ça me concerne pas. Il faut concert. Ça un pas na ngai que moi na akota mouvement na fanda. Oh tout Manike ko sala soki a baby c'est la moi ne boulot. Donc yo en tant que papa, to lo bapé to zonga pe que aux appels parents oh zo mona ke Manike zo sala parce que mouvement on a les placements na yazali en tant que parent oh lo bani pas. Moteur ozala na souci beaucoup plus ya moi na a évolué. Je pense que ozala Manike. Moteur ozala na souci beaucoup plus. Soki ya mususu Manike na façon bolanda ya mususu ba langage na ye soki azo déborder pa bebisela mwana boulot wana etali mengana na moni émission moko te ke Manike aoloba ba n'importe quoi par rapport ya mouvement place moi na zo beta yekuta zo kima ba question nde o etali la team mais ba journaliste pe bozo ya ko piéger ye kaka so bo poser ba question bozo tune sous makambo héritier place pe bo tia des ordres yango wana na goloba. Les journalistes mususu wana nde ba poser ba question boza bino tout lisanga kakati merci to continuer toujours Ken Piana Matika Songo ba problème boela te kotuna nga ba biloko ya bana misala batu te nga na patron responsable na futa batu na nenga mabete question wana boluka bo zape yango to zapango poani parce que ça liboso ezanga mituna eza yanga ba réponse eza yo nako nga na préparer mituna nga jamais nako zapango parce que il faut to ba vraie information patron na enani patron ya garçon no tangi kombo enani atala sitini mbwa tuna nga ikomba patron na ye na panza mso patron na ye asa patron te mo pa lelo kaka place akei place akuna zalaki ti place akuna zalaki boyebi ba bêtise le na site wana nga se mena discuter na patron na ye ke na bando swana na bana misala vraiment ata yo mokoni wana ya niveau na ngate niveau na ote mais yo nde mutozo luka ba problème parce que nga na sola ina ya le bino c'est Ken Piana nde provocateur solo la kana ya ata 1000 fois comme ya fanda ka beta neka masolo na nga pe na ta beta lisolo nezate solo la kana ya ata 1000 fois au moni Ken Piana solo na ye batu ba remarquer garçon aza santé normale mais ça batu mususu otali kaka bozo comme betele ba calcul muto yo est-ce que combien des années mususu muto aza na donc kosola nanga ba bêtise yana vraiment te question Matika Songo a problème na Ken Piana te mais na moneti Ken Piana nous a un problème na Matika Songo naza tina na te yo zo mona teke na oza pe question yo ndo zongisa ba question est-ce que nga na koza tina na c'est quoi rancunier donc soki lelo Matika Songo ye alobi non Ken Piana to boma moto yo donc rancurando wana tina suka non naza na nga tina na te bango baza batu baza ba téléspectateur na nga TV tala nga na koswana na téléspectateur na nga TV te depuis abotama sala na chaîne na TV ke batu balanda ebe yaza téléspectateur na nga senga bando swana pe na ba téléspectateur mabe téléspectateur na nga landa nga abebi sakatani alanda nga chaque dimanche nga siko na bando swana na téléspectateur ezanga sens ta une évolution il y a site na que évolution site na yote évolution site que ouais site que toujours pepele site ça toujours pepele très bien
Très bien, tout le monde moi na yo, pesi moi na yo pas Karine Mokonzi. Est-ce que ozo banga te que moi maramo bweko ya na katu? Na pesi na sensini. Moi na yo journaliste. To pesi est-ce qu'on ndeni? C'est pas Karine Mokonzi, comme une équipe moko, comme équipe moko, ozo banga te. Te basala nde émission na Karine. Ako tourner na mutu nyonso. Comme a tourner na Karine, boko misango polémique. Non, akenda salinde émission na Karine, c'est tout. Koko mi sait pas Karine azana ni po bazwa mutu ya fimbu na fimbu, bacha engagement pas Karine. Mais non. Wani sa ba question bato balandaka biso ndenge batuna ken pia na question wana. Bato msope balandako balala na ba métro. So ya profiter placement wifi ezate ali, ba ebie ba information moko te. Yo kansi mutu nyonso tu ya poto aza responsable ya palais. Mingi balala ape na seba métro. Yo kansi ba fazer congolais pe bazate. Mutu msako bengo ana pe azane fazer na poto. Aye bien information bien te abengi yo kaka. Po azui mwata ya robengo na WhatsApp na Facebook po akena mwa compteur mo boye eza peut-être gratuit. Yo kansi responsable autour na ba question yo tout nangana. Autour ba question ana te mais bango bazana besoin oyebite que au sein la constante nana pose question s'il y a des choses sérieuses ou peut-être que batuba pe sa conseil be monsieur Landamate ce sera ba ke bilomo bo ke batuba bundaki batuba salaki batuba swanaki etalamio lobani vraiment ngai so tuninga question te normal vraiment batuba Rolanda ozo comprendre so tuninga pena question te normal batuba Rolanda kaka yebisa ngai makambu ate ya normal tokopanza omona ke batu balanda bango ngai ya kosala comédie te o tosala eza ba télé réalité te o ezo bebisa média donc ngai tosola na yo etant que journaliste ba se Apolline Lumumba bazolanda ba Trezege Muzala ba Youssouf Pourada donc ozui vena Louison Mbata 5e round wana na Cape Town bazolanda biso Vena ngai choisi matata bazolanda donc tunanga ba question tout ozana ngo besoin ya kotuna mais kotuna nga ba question kaka ya bana ya misala ya batute wana peut-être oyamba manike oyambi Rachel utuni bango nde baza peut-être yo yebi natuna bango ba mituna conseil nino pesa na ba chroniqueuse oyo ba lukaka ba problème ko swana pona yo pona kimie kota il faut ça nini pona kimie kota entre ba journaliste o bazo lukaka ba problème pona yo pona kimie kota photo ça kimie kota na ngote batebele ba regretter ba santé za mabe ba zuzu de ba sida batu bakaboli sida na loenge chroniqueuse abimaki na mobile boy mobile ana bimina masa na ye masa wana so bimina oyo donc maladie et c'est emboli en désordre batu basi ba miyebi ke toza maladie mutu o miyebi azana sida akomaka plus mauvais que serpent oza comprendre donc akomaka plus mauvais que serpent yango zo mona ba chroniqueur mususu o ba bimi pe na ba chroniqueuse o ba na ba maladie bakomi oluka bitumba aluka nde yaso luka bitumba pena boete yaso luka tia manzaka pe soka a transmettre yo virus ya zanango comme virus c'est tondi bato poto pe bozo ya ebele kaka fi moko boye ya internet boye bakango très bien bozo ya kolokota ba maladie yango zomona ba fi ebele kaka ya net yo misusu bakomi mela ba vitamine osuka mutu ba makolo komi ovimba mutu ba face comme ya munene po sida c'est koti kokonda wana batu bakomi olukasiko ba vitamine te ba na santé ito lokwa kelpia boko comprendre ngai après boko comprendre ngai même après 5 ans batu babando tambola neti singa matembele osaka ngazolo ba bilo msusu za ko éveiller bayaya ya poto bokeba na basi o bozo ya kolanda na Kinshasa bokeba bosala attention. Est-ce que basi nyonso wana bazaka na malade ken pia na en majorité ba fi internet o ngana yebi soki na kolongola ba kozala mibale misatu donc ozo chabiso kashama bebo ngai nazolo bana mibali na bana mibali ka basi te na bana mibali ngai lobi ya majorité ba fi ba comme na mais est-ce que ba topé ba outa poto est-ce que bango ba na malade te
kasi auti poto aye aza nango déjà bombe plus bombe tegala explosion kaka te donc wana kuta équipe te mais baoyo ye no oza no bien ozokrake keba mpo bazokabola mibali kaka bango na bango yana mibali mosusu baye kini aza na malade objectif na ye aye abebisa terrain tout talaka bato mosusu aye na mbongo ebele fi internet azoluka tiomba cher fi internet azoluka somba mwa tv ya plasma na palais sikoyo toyebi na biso basekret toyebi basekret ebele donc confusion mingi pe na moni hein adishi mongombe poto na poto hein et lorsque na kosimbe komi diamant maman Binta ya papa Kelly na moni susu Kelby exo à Saint-Georges rue de Paris bambote no bisiko ozali c'est du papa social papinzo la meso Freddy Mbwila boza vraiment ebele boza toujours wana pona kolanda biso na CL News TV au monité que Ken piana ke bato poto de baoluka rancune entre bafi internaute bafi internet nde lokoso omoni lokoso hein lokoso ebomisa nango bato lokoso fome ebomisa bato lokoso pene ebomisa bato ngai naoloba makambo mosusu naoloba kaka na ndenge lisese me nakokota profondeur te mpona boyi nanga tokende baparke tozala mpe na bavie mosusu mpe lelo bakota mpe bapale toyebi ke bakota bapale mais baviana bazala na bamama na vitesse ya liboma mais nayebi siko combien de journalistes oyo baya ya basi bajournaliste wana bazopartage mibali moko na bafi combien ya net yango naoloba nga alobaka pamba te en plus makambo naoloba maloba na ngai un jour ebimanganga voilà c'est tout. Ok, merci. Comme vraiment, chuter vers la fin mission Nabiso. Olobani na internet nyons au Bolanda de partout dans le monde. Moi conseil magayo pesa no batu conseil te. Poso na biso ken piana pesa langa ba chroniqueuse ba chroniqueur conseil olinga na opete olobana manga nini yo lobaka okoloba hein. Soko senga conseil osala no perte ata na pesi conseil bato si babeba na baniveau wana fi a vierge entre bango azate bango tout déjà donc babeba ya somo donc conseil vraiment na opesa te nazoka merci vie nanga Jimmy Belawa vie nanga Jimmy Belawa ye na yabi ki aza patron na kati ya jobu wana vie nanga Jimmy Belawa donc na pesi bambote ya trop et pas ser nanga Pauline Lumumba na Genève. Donc il n'a pas si bambote vraiment à trop na bandeko tout balanda biso ba gouvernement Gauthier Mascotte Koko Arafat Angel Moussoeli Makizembe Junior Ramazani na France wana donc il n'a dit que mission batu balanda ngo partout vient na Luison Mbata Nathalie Neymar na Texas Neymar azalaka moko na Texas Nathalie Neymar ba Neymar ba journaliste vraiment botika kombo wana donc merci na yope ndengo yamba ngai. Donc merci beaucoup. Ok, merci beaucoup à Ken Piana. Et mon numéro de contact na yo toujours ba lingara yo ba sepelera na yo ba contacter yo à travers CL News TV. Te na linga pesa pena numéro te poto ya finga na bato ba benga nga pamba. Bato msusu afanda nega bwaza na drink na ya meli trop de whisky na poto. Azo bengo na se ya drink ya whisky. Donc c'est mieux mutu so ya linga zwanga akotika na Fimbu News. Aluki ba information Ken Piana ozonyos. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin et émission na biso merci na baino so pesa katoso na bango pona kolanda biso de partout dans le monde. On est avec exclusivité na Ken Piana te ko luketo seulement masolo par rapport à makamunde bat bazolo loba bebele pona ba chroniqueuse na biso to solo na to si moi ba réaction na ye sali bino bien na bi ke sali papinzo la meso na ba Paris bien et sali Freddy Mbwila Balobi Freddy Mbwila bien et sali mon frère Kelby Exo
Saint-Georges, rue de Paris. Et ça est bien. Et ça c'est du bois papa social bien. Et ça offrit d'Akanga Bacham, Judith Ngoymo Pembe et Chumène qui a la bien. Et ça internaute Nyoso Bamisana Kolande Bissou. Je dis un grand merci à Christelle Larose de la presse. Je dis un grand merci à notre caméraman, le caméraman Gauthier Oazakiwana. Je dis un bon guérison à Golo Mayala, Oazobela, Golo Mayala, notre réalisateur Azobela. Je dis un bon guérison à toi, un bon guérison Golo Mayala, Talhaye. Je dis un grand merci à internaute Nyoso. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye bye. Mama nandeni ya news ezaka eloko moko likamo nene sabino batu nyonso ba diaspora butala sitsoyo surtout émission oyo yaya CL News butalango ya bokota kanana bezo ba vina bino iboni ya bongo kusanga soni boy nandeni ki swampala na ki swampila ba biba nyonso balinga nada sister mo sa tonto loabe ya na kati États-Unis bo ya bo s'abonner non linga ba abonner